et côté les bisous dans le pango pena on condimate maman to qui même surtout to maki na libanda to qui maki pour to qui maki te mai en tout cas mais ko ba sangote ba to so wa boye ba kufaki batonya li biso ba boa tu koto le ka boa tu 500 ba kati si biso ah les amis na kaka tamu le betu ba mke so lingi donc mai te ou ta kote ah ne sou super so ya baba bana na biso c'est ma forme on va porte bozomona o bazofilme porte bomona etengami yango balongolaka ngo soki bato badindi na kati awa po bato bakufa te mai erefoule sikoyo alinga fana kana bandal asombaka na bandal sans que ba risque ya kazika ba risque c'est que ba risque ya komo lela ils ont faut te conscience la bien tous à la paix conscient na ba tous na choix tous sala. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there, and we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo shingom de tolo ba toujours mbongo shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
En tout cas, bienvenue na banda kunabino partout dans le monde au Boza Kolanda Ngai, votre journaliste influenceuse Sarah Tola, mwana ya Bandal. Tozana ba journaliste belé na télévision, balobara baza bana Bandal, mais batu bakufi na Bandal. Tomoni binoté. En tout cas, on a quitté sur le terrain awa, eza place au ngamoro na koleli, je crois lobi na betela bino histoire de to bandaro dinda na maya makelele. Hein? Soko talisi boeti na seto rokoma, ana mwana photo na koli na sekuna. Awa référence na biso, na référence toza na Meizaf. Toza na entrée Meizaf et comment impérial, Meizaf ezara likolo kune comment impérial lelo. Alors, avenue wana mobimba babenga ngo avenue Kintio na ta ba vie na nga bango yo. Bonjour bien, vous allez bien? Dans op na mabele na ngai na FC bino bandeko na nga batu bakufi. Batu bakufi. Bandeko na biso bakufi ngesalinga pasi parce que nga na yebi pasi ya makamba ba mayo yo. Biso to vivant ngop na ma ezo suka ti awa. Alors nazanga morote nazana mabele na nga nazana ba vie na biso quartier mais nazana chef du quartier. Chef de rue. Chef de rue ya Kintiona. Kintiona. Baba na biso yango Kintiona nga nazali Kintiona na sumbi lupanga suka nde lupango na biso. Alors bonjour grand frère. Bonjour madame journaliste, bonjour. Bonne santé. Te santé za madame Nangolo Nzambe. Ouais. Tomoni na ba télévision, ba vidéo etamboli par-ci par-là. Lokola ngamoro na zape mwana banda na ba kité fona kita sur le terrain na ko luka ko mona na misu na ba qu'est-ce qui se passe? Yo posa chef ya veni na biso ya Kintiona na ebité nini ko expliquer biso ba réalité nini komieli bino awa na Kintiona. Mama yo moko okotala to kitakuna na se avenue Kinsono to souffrir mingi. Pendant des années hein. Des années soki mbule bete sala ba dégâts. Ba dégâts. Merci mingi parce que to sai mort d'homme te na Kinsono. Mort d'homme te mais ba dégâts moko matériel, dégâts moko impossible. OK. Ceux qui botali so to lekita to lekata mo filmer bokotala ndenge nini maye côté batla bandako. Vraiment. Maye côté bandako emsusu ekozala pe peut-être ba mauvaise foi pe ya biso moko. Parce que to respecter ba règle urbanistique. OK. Tozana na Kinsono, tozana avenue oyo ndenge ezali Kinsono ezali divisé en deux, ezali parti on a parti mususu na ko expliquer no poto okene pe na parti wana. Avenue ezali avenue mo kitoko. Et ça avenue bako respecter, ceux qui va respecter règles urbanistiques, ba inondation de salamati. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ezali que biso tozali ko respecter ba règles urbanistiques. Totali biso kutu avenue to komela kutu dans Mangemo, tout ce comment est Mangemo, église Mangemo, position Mangemo, ça qui est le tout l'autre vie que non, bah qu'elle soit ma wapana, bah ça là tout, bah ériger mur parce que concession là c'est côté rivière, bah ériger mur comme ça côté rivière, côté bah ériger mur pour la bah il temps où on laisse confirmer il temps où il y a la pression ma casse et vous quoi ça mur tout ça mais malheureusement il était et pourtant bah ça na bah Jean bah là la kuna baza ba chaba tola la kuna mais bazo nazo comprendre to tinagi lettre nga en tant que chef de rue dans la mobiliser qui ba habitant pour dans ce linga tozo banga ke liwa ezala puisque mukolo mo dégâts salama ki ceux qui dégâts salama ba ko saburer par ngai so mbule bete makasi ba ko saburer to na fungola porte so mbule bete na za tranquille te na fungola porte to ko kenda na biso to solo la ka alors si l'autre monde a réponse tozo comprendre les trésors que tu vas la biso to loba yo pe filmaka na yo tozo ke na ko c'est le copie que tu as lettre na signé ils nous ont pas répondu par écrit mais to bonga ba chambre ba yeba bio to bana msala to bana na février mais tala ba mbula ndeza météorologie et ça mois décembre ça va vraiment compliqué ceux qui tina février mais to risquer tout ça la mort d'homme mukolo mo ezali noyé tout mo ezali ki wana quand on a construit la banque un de mutala la kuna heureusement que toza na membre avenue habitant avenue à sportif aya ko longole na mai wana ozomona là que c'est place wana ko mai parce que noyé avec ma casse alors noyé déjà ma casse bokotala ba dégâts ça dans l'avenue dégâts ça lui causé non seulement parce que ezali pe ba construction et ba construction ils ont respecté la norme té tous on a moyen canalisation ça la té il tous on singa vraiment la autorité ba tu surtout sur le rapport l'autorité ba ko veiller ba ko vérifier qu'est-ce qui se passe réellement dans l'avenue puisque tout surtout quand je suis mort d'homme et l'autre tous banga wana botala awa concession Mangemo yango wana
dormir à pembe awa pe botala dégâts ndenge salami awa na kati awa na lupango ya OK solo OK ils a passé hein bonjour hein yo pe a moyen zate donc ndako ekomi penda terrain vide oh Seigneur ils a passé tala neti boye donc mawa mingi hein donc na bakiti nyonso tala bakiti neti kiti eza pe na mai expliquer biso na mama kuna place tozomona to ana sima na bino bandeko place to mona liboso o sima ya ndako yango sikoyo place o mai esali ba dégâts lobi bozomona mur o ya mukuse bomoni mur oyo ke mai eleki siko mur na niveau elongwe wana etoboli isusu na se pusana kuna olakisa bango na se etoboli isusu na se wana mai ezo mama pusana pusana etoboli susu na se donc mai ekomi kokota awa na se donc toloba na se awa eza nango ya polele eza polele donc eza connecté na kalamu déjà mai ya kalamu sikoyo bana kokota eza pasi mbula nango na ntango ebandaki ti bokoma na niveau kopola est-ce que bosantaki mbula ngo bobande koyoka to yaki ndeni mama ya mokolo wana tokaki ka mbula ndenge ebetaka tozaki na problème mai bana kote so awa na kote ya sima na biso mai soki déborder kuna ekote biso etina batako mais mbala oyo kuna pe mokolo lopango asi akanga na ye akanga moi mai kote so biso awa ezate soki mbula mokolo wana soki mai ekotaki na liboso te mais moi biso to zinda ezalaki te po déjà batia mire koto kuna nde mokolo wana kato monika mai kote so na liboso kuna lopango mai ya ba voisin ya lopango oyo ya mangembo ekoteli biso na lopango pena okondima te mama to kila biso to maki na libanda to kima kipo soko to kima te mai en tout cas me yoka besa ngote bato so awa boye bakufaki yango ndi yango bakondia botala biso ba makambo oyo mai ça fait combien de temps oza awa to bodindaka awa ça fait combien de temps to sala ba ina nene na ba 6 mois biso ngai na sala ina nene na 6 mois maintenant to mona ba makambo to mona kaka ani oyo année passée en tout cas elle kaki bien eloko moko ezalaki te année oyo nde to komona ba débordement na ba dégâts ya mbula OK sikoyo pona bino ndenge bakonzi ba rolanda bino boye okosenga na bango nini pona sécurité na bino na kosenga ka basunga biso eloko kolobeza basunga biso ka pobo eza penda danger soki mbula monene betisu na modèle oyo miro ekokweya so miro ma so to wande bana koleka so na ndenge ya yango moko ndenge biso batuto tokosuka wapi tokosuka mama tokosuka mwana nga tokosuka wapi bakondi bata soka likambo ba kosunga biso ba kosunga pour passer eleki lopango eza propriétaire te nga pe locataire biso za ka biso surtout ka ba locataire ko lopango aza awate avant da côté mosusu siko miro tozomona kuna se komi vert elinge sanet kokweya toilette toilette yango yawa papa linga pesa mo explication toilette yango yawa loba papa et le problème c'est que ba construire eza au moni rivière ezalé alors construction oyo ba sala rivière la rivière et c'est ba norme moko urbanistique alors bango baza na sécurité point parce que ba respecter ba norme urbanistique parce que talendenge construction talendenge ezalé est-ce que vraiment mbula benza eko résister eko aller étouffer surtout que canalisation ezate tant pour patrouiller pour tala pe kuna bon la pe kuna batuma bazo se plaindre c'est la même chose puisque ngaza chef de rue la représentant c'est la même chose et un problème moko na ezala parce que canalisation ezate c'est ce qui fait que mai ezo kota bato bandako donc mira mangembo ekangi canalisation c'est ça te mura mangembo ekangi c'est mura mangembo canalisation te donc tozo senga na bango nyoso ezala bango ezala mangembo basala ba mur moko ya protection makasi pour protéger ba locataire na bango parce que mur eza makasi et ko permettre que mai wana ezala ekoka ku yate mai so ya point parce que mai elukaka place nzele ezala place elikaka mais tant que ce monde que protection exacte yangona mai ezoya ezosala ba dégâts to ko vérifier kuna puisque bandite kuna il y a une difficulté la suka mulange loko ngala kiana badindi pe kaka oh mama ti kuna na suka bakende koluka makambo kuna suka ti kuna na suka pango moko kaka lopango moko kaka OK donc boye pe susu badindi donc papa bande koloba to aka na problème de canalisation problème de canalisation et éviter pourquoi bazo la canalisation je crois qu'il y a le service urbanistique est réveillé et c'est un appel à bateau oyo
baza na mapango ba respecter ba norme urbanistique. Le problème c'est norme urbanistique exacté. OK. Donc on a que l'étape est les camboana c'est. Oh là là. Ah pe toi na kala moi papa zela biso éponge ya batu ndenge et poli. Nga na betela batu lobili solo biso to bana so to dindi. Comment ah ça pont hein. Toko mawana. Bonjour maman. Bonjour maman. Mbote maman. Tala beponge ya batu ndenge poli. Filmer. Oh maman hein. Oh ba dégâts ba mai. Tala beponge. Tala kuna. La CFN a lettre tout qui responsable tant on boule les obéta. Tant boule les obéta. Baoyo bazofanda bazana insécurité puisque mai et côté la bango. Alors ce que pour na se sauver c'est tout à fait normal, c'est protection bango ba fongolaka portail c'est pas fongol portail parce que mai siko eye et panzani siko. Ya mona sobo so toke a beaucoup taper après ba dindi. C'est la donc porto soit la personne porto bien. Porto nenga zaboye so bato akati ba dindi. Au secours na bango ba fongolaka porto on est au buka. Pourquoi? Parce que ça la mur à protection exacté. So peut-être mur à protection. On te sait bango so ba ko ça la mur. So ça la mur à protection nenga za la bien. Parce que rivière Rosalia. Alors c'est quoi pour raison de sécurité. Porto mona o bazo filmer porto bomone tengami yango balongola rango soki batu badindi na kati awa po batu bakufa te mai refoulé siko. Donc na éviter soko ko poussa na o kotsa caméra na kati otane batu badindi. Oh nazomona oh eza ba document. Donc mayo utindene pour omoni mayo porto na auto tala siko tellement que mur à protection exacté mayo na se diriger et roya se diriger vers bango. Et yoko le ça le diriger vers bango. Au moment ti et au sala crier ba incident. Dieu merci puisque awa na et pas la biso il y a eu aucun mort. Il y a eu aucun mort. Et puis il y a pas eu un problème. Ba dégâts de salami. Mais chaque fois mbou les bêtes tu as toujours en insécurité. C'est important hein. Oh là là. Alors, là l'exabino que chaque fois batunyo surtout bato ba ko sabite kai panangai. Ba ka osande. Ko sabite panangai. Soki mai. Soki mbule bête ba kasi pour raison de sécurité ba sabite pananga pour ko éviter banini parce que mai ko tala bango vraiment na niveau moko ko sakanate. Ti wapi? C'est grave hein. Pour la sécurité, pour la vie, pour la protection à vie na bango ba ko se réfugier awa et pananga. Donc bango ba dindi ba ya awa. OK. Attends pour les bêtes de omona kaka na zalanga matoi kaka ifona yo kaka mbula c'est tout mbula comme ko menacer ba kasi ba se réfugiera ba ya ba fa na ba côté na lopango. OK. Ba côté na lopango ba fa na balcon wana. OK, ba pe marana. Bino ba bilo ba matériel bango nyonso zaka au moins ba tili ba matériel on. Donc à des lieux de refuge. Toujours senga na ba konzi. Toujours senga na ba konzi vraiment ba sunga biso. Dieu merci puisque non tokutana dégâts physiques na lokutana te ba dégâts matériels les to senga un jour te que ya mort d'homme et ça la bien te to senga pe na concession mangi mo pe ba suga biso pe bana ba ériger mur na bango ya nini ba za ba na ba so ba ériger mur na bango et puis ba bongisa pe esika wana comme ça les ala bien et puis urbanistique nini division urbaine ya ko tala ndenge ni boko suza li pour le permettre c'est une belle avenue. Mais malheureusement, les normes sont respectées. Merci. Net te uti na suka kuna côté nga pena na kola na reconnaître ngote batonga batonga construction des allées. Et puis tabiso aki lopanga coin. On a construit et c'est quand on a construit bâtiment mur ti place bomoni construction batongi bâtiment ti na suka. De la maïzate maïleke. C'est ça le problème. Siko mutuna mona ngana tuna papa. Est-ce que pona ko tia ba garde-fou wana to pona ko tonga ba mur wana ezo senga na l'état to bakolo mapangu o basomba ba mapangu pembeni ya kalamu nde il faut baluka moye babongisa nzela batikela mai esikele kaka. Bon, je crois que biso to sala ki
pour na bien biso ba habitant to le bail que donc ça c'est quand même église pour quand même yango eza condition na bango pour la protection quand même pour ndenge église ezali rôle nango ezali pour na ko sunga bato quand même ba ko sala ne fût-ce qu'un pas batonga place na ba ériger mur ba ériger mur. C'est que m'deni si mané to service urbanistique pour notre la canalisation zo permettre parce que ce ba ériger mur là peut-être moi solution moko muke ko zala comme ça ba ko ya tout ça bon. To sais que d'abord na ba o pe bazo tonga ndako ba respecter pe ba norme pe ko tonga ndako. Na étape à veiller zo senga. Pour biso tout na biso to à chaque fois un problème. Ce qui na ya net la coordonner makel so toke kuna na sebo mona ndenge ne ba degezo sala. Heureusement que bino mo mone. L'état a sala musana ngo ba partenaire bazotonga bandako ba respecter ba norme urbanistique ba aider l'État voilà ba dégeza la terre. En tout cas merci beaucoup lokola yoza chef aveni pona bandeko mususu tozu ba dégâts ba mort d'homme et salami message moko pona bandeko wana pe ba mabota ya bato ba. En tout cas vraiment mes condoléances puisque ngalo binazaki naza catholique lobi nazalaki na réunion la biso tokaki na makelele kuna bato bakufaki ba sala biso mwa passe toya pe na mukamna biso mo ba perdre biloko nyoso. Et ça, à perdre, n'a document important à perdre. En tout cas, ils allaient passer. Vraiment, tous compatir la douleur na bango. Vraiment, et son LP étape à dédommager bango. À dédommager quand même bango. À sunga bango, famille bakufeli. Comme tu as message, balobai déjà que ba réconforter bango, ils ont mal à mingi ba réconforter bango. Ils ont peut aider batu pe ceux qui batu bazofa na bisika mabe, balonga place na pour battre ça ébélé. Vous ne pouvez pas respecter l'État à veiller sur urbanisme ndenge bako tonga. Mutuna mako yelinga papa, est-ce que batu ndenge basomba banda kupembe na maya kalamu? Basa banda ko s'attendre na danger wana te ke maya kalamu irefulaka. To ba mesana na bango déjà na rythme wana ke to lindaka na biso meza mapangu na biso place a okende za. Le ba makino alinga fana na bandal. OK. Alinga fana na bandal. Peut-être parce que ba yipsa ke baboya asaka ki teti neti bujo musa alinga za propriétaire. On a préféré faire na bandal. Asomba na bandal sans que boto ba risque yakazika ba risque. C'est que ba risque ya comme olela. Ils ont faut te conscience la bien tous à la peu conscient la choix tous au sala. Donc tant on dit qu'on vend dans place wana c'est que bandimara ke badindara na bango. Le quoi pe moya okende sika mususu ezate bazana bango peka wana. En tout cas, merci beaucoup, papa. Ndengo mekiko éclaircir biso na makambo etali bongo aveni kintiona. Merci maman, vraiment beau à la porte pour la biso, beau sunga biso, beau lobela biso. Beau la biso pe na ba oyo pe ba balingi ba la ba aider biso na tonga. Mais tolingi vraiment décembre to fêter malamu dégage à la terre. Nzamba pa molabino. Merci beaucoup papa.